Donc lelo toza na commune ya Mongafula précisément na quartier Kindele to ko solola na ba mama na biso to kuti awa ba bengi biso debeza bazo benga ba mama o balona bilanga po bateka terrain oyo ngai depuis awa na bandaki bilanga toya kokota na Kindele na 74 sikwa partie ya 75 to bandaki misala mutu na mutu asomba pe ba fiche parcellaire to ba buku nango ezali soki bakoyi koloba ke basomba te seke ba konjo bateka yango bayibaka soki nzambe ya bomo yazali mutu nyonso akoya koluka kota bisimbi ya mabele bakolia ye ata bapesi biso deja tomesa na mabele oyo tokende mabele nini opesi nga ataka mwa $500 wana osala ngo nini nakolia ka pondu esilinga moto na komitere papa Fati yo eza papa na biso yo kela na biso mawa na likambo oyo biso toza na eloko osala te toza na makasi te toza na état de faiblesse sambela biso likambo oyo batension esi emati sinon baluka moyen kokanalize mai na bango se batindika kote nini puse sinon baza niveau nini tozo comprendre sinon bazotravaille nzela 7 oyo 7 km mpo na érosion oyo esalamaki na 7 km. Merci maman. Merci beaucoup, internaute Nabiso ya Gen Zen News, télévision, Oboza, partout dans le monde. Vous s'abonnez, vous likez toujours. Babi, monsieur Zara Moko. Caméra circule. Na caméra circule. Caméra Nabiso ko circuler partout. Et ko tambola, et ko laksabino ba difficulté. Ba au peuple congolais azanango en République démocratique du Congo. Peut ko découvrir ba choses cachées. To ko découvrir ba milieu eza reculé, ba souffrance bazanango, ba difficulté bazanango. Donc il est toza na commune ya Mongafula précisément na quartier Kindele. To ko solo na ba mama na biso to kuti awa ba bengi biso debeza bazo benga ba mama o balona bilanga po bateka terrain oyo ba mama o baza ba orphelin baza ba veuve baza na bana bango ba orphelin bilanga oyo yango esala ke babokola bana balesa bana batangisa bana na campus lelo se bobengani bango lo beza mabeye na bango te ba mama o bako vivre comment vraiment TV za ka radio te bolanda ba mama na biso ndeni bako s'exprimer eza pasi mingi lelo babilanga o bango bazosela biso bandunda tozolia ezo ede biso pe na santé po babiloko ya vivre frais ezo bebisa santé na biso soko zolia trop vivre frais eza vraiment bien te mais le ba mama na biso bazolo na biso babilanga bazolo na biso ba pondu bazolo na biso babiloko ebele bambika bamujubu bakikala kasa mais lelo bolibo benga na bango na terrain oyo depuis toyebi kezalaka ya bango bolibo benga na bango illégal na mabele na bango bobenga na bango po bino bozwango bo sala ba makambo na bino eza vraiment kitoko te Congo eza mboka ya état de droit mama lelo tomoni bino boza awa bolona bilanga premièrement ba difficulté ni bokutana nango na bilanga pe mabele o eza ya banani po toyoki mabele bakomi kowela ngo pa batu mususu mama baza na commune ya Mongafula na quartier Kindele ba mikala o basala ba matana nango commune bake koteka bake nango campus betidia baza na campus baliaka awa rond-point nga ba biloko ebimaka awa donc lelo sikoso bobengani bona ba terrain na bango bobengana bango illégal bozo bengana bango illégal po balona lisusu te bonjour papa balona lisusu te ezo sala vraiment pasi pe mawa TV za ka radio te tozo ba mama na biso bango mo pe ba s'exprimer ba lobby ba difficulté ni baza nango na mabele oyo ndenge ni bazolinga ba bengana bango ba soki pe bali bateka mabele oyo vraiment biso to vana ba Kindele o depuis 2003 to yebi ba mama oyo balona bilanga toyebi ba terrain oyo eza ba mama balona bilanga malgré na sa suna Kindele te mais lelo bino boyo bimaki mabele oyo eza bino bobenga na ba mama état de droit buku meska commune ya Mongafula ba mabele o eza ba mama basala bilanga bato bazwa koloba keno eza mabele na bango te tokolandela dossier o tina suka botika ba mama veuve basala bilanga po bilanga oyo yango balesaka bana bango yango bazotangisa bana ba université botika ba mama veuve ba travailler ba orphelin baza kaka na mabele oyo yango bazotanga ba classe bazofuta ba classe vraiment soki ke bosali ke bobote ba mama oyo bilanga en tout cas biso be to yaka to marché TV za radio te bozo ba image ndenge ba mama ba moko ba exprimer. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nona ni pe atoza na commune nini?
biso tozali na commune ya Mongafula. Mongafula quartier Kimbondo. Kimbondo Kindele, c'est ça? Ah, Kimbondo Kindele. OK. Maman, lelo tomoni bino boza awa bolo na bilanga. Premièrement, ba difficulté ni beaucoup na nango na bilanga. Pe mabele o eza ya banani po toyoki mabelo bakomi ko wela ngo pa batu mususu. Biso lokolo tozali awa mabelo difficulté ya liboso ya mboto kuta na kanango ezali ya mbula. Sikoyo ya mibale mabele oyo kweli difficulté na batu bakolo ya mabelo ba wumbu baya kubotola mabele biso babenga na biso yango wana epesaki biso pasi tokendeki na hotel de ville tolongo hotel de ville toye commune na commune kuna tokutani bakonzi ya mabele o bawumbu bayaki batu pe ya leta pe bayaki batu ya hotel de ville plus batu ya environnement batu batali na konti ya agriculture bayaki baburugumestre bazalaki donc esanganaki likita kuna ezalaki jugement makasi na bawumbu mais balongaki te parce que mabele oyo biso tosalaka bilanga banda depuis tozobokola bana na nzela ya bilanga kotangisa kolia na biso moko na kisasa pasi ekoti ki chômeur misala ezali te bana batangi esika bazwa misala basala ezali te pasi nde tozokuta nango yango wana toyaki kozonga a partir ya bato ya leta na ndenge bakataki likambo me likambo wana baboyi mutu mususu akota na mabele te. Mama bata leta balobi siko nini po est-ce ndenge bolonaka babilanga na bino nde bosala bilanga na bino bosomba mabele oyo ou bien boluwaka? Toluwaka te po deja biso tozali na mikanda na biso toluwaka te tosomba bafisi bafisi wana soki mutu aye yango topresentaka moye kosala lisulika mususu ezate toyebi yango mabele oyo bafutila yango mbongo bande depuis mubutu azalaki ezali na mikanda na yango na ndenge bateki banda nani Sokmafu ti kote epai boy epesi nde pasi yango wana tokendeki po likambo oyo bakonzi batala yango siko bakonzi balobi ni bo continuer kosala musala bolo to continuer kosala musala siko batu o bafundaki bino babozaki pena bango ensemble kuna tozalaki na bango ensemble ba déranger bino soute te yango wana balobi soki bomoni mutu akoti na bilanga botika yete akota bobenga batu a leta to bobenga la police atala ayeli nini likambo ezalaki kuna yango. Mama siko ndenge bolonaka babilanga na bino depuis année nini yo banda kosala musala na oyo ya bilanga? Ngai depuis awa na bandaki bilanga toya kokota na kindele na 74 siko a partir ya 75 to bandaki misala tiki na moya ya lelo kala ça va par rapport ce qui mboule be tipo sérieusement na yoka ki bo travailler le sous te ma ya mbula eye bebisi ba mikala biloko ekundaki nyonso mama mbule ye kundi mikala ezali lisusu te mayele ya kulona eloko na mabele oyo ezate ndeli figurité tokutana kana ngona mai ya mbula soki ekundi mwaito lona lisusu ezate siko to bane kuzongela na moyo zolo na matembele ndunda tozolo na matembele ndunda. Merci beaucoup maman tous apende on a bisa mobali okoyiko kota obaksa bonjour papa. Bonjour maman. Nasimbe na ngayo micro kombono nani kombono nga semese na wezi mobindu tuzana commune twana Mongafula na kati ya Kindele papa yo posala bilanga pona nga vraiment na sala bilanga mingi eloko epesinga courage na ya na loba liboso ya bakonjo baza ko diriger mboka na biso ya mutu ya biso nyonso na kati ya reo oyo to bénéficier kapé to liaka na mabele oyo bana bazotanga na mabele oyo bakoko batanga na mabele oyo mais par rapport ndenge tozoyoka il fallait ba mama batika bilanga il faut bakende soki wapi normalement na voie normale na pays ezotambola na ordre soki baza na posa ya mabele esengeli batambola na bafishi bazwi bakombo ya chaque maman chaque papa za na terrain na ye bapesi bango bambongo eza na valeur ya mabele
nde ekoki kosala ke bamama baluka koteka na bawenze mpona kokontinue kotangisa bana na bango. Mais soki eza kaka ndenge bazoloba mpona leta, en tout cas tobanga pe ata population po population ezobika na mabele na bango. Siko nani alingi ateka mabele o po basala yango mpe baza na projet nini? Toyebi te idée projet na bango, mais la fois passée bayaki bazopesaka banungunungu epa bamama epa bapapa soki mercredi il faut kokende soki wapi. Bon biso ba oyo etanke ba coopéra malgré ça tozala ba jardin tosala na biso musala ko sokola ba tapis ba kiti pe ko désinfecter bandako na mabele na ngana tia ba locataire o ba futa ngambongo balona bilanga na bango balona bilanga bango. Mais par rapport à ndenge tozoyoka nde tozolela na bino ba konji boye ba passe ya ba mama passe ya peuple totelemela ka esika musute tobikela kawa nde ya malobo na kokai koloba nde yango wana soki bakoya baye bandenga koyela baya teke nona ndenge ya koya kaka. Siko ngali na tuna est-ce que mabele o bosomba ngo vraiment bobimisa mbongo bien boya kaka bino bokomi kolona ezaki mabele ya leta bino bokomi olona na Kinshasa na tous les 4 coins et ne sika moko te oyo mutu azwa gratuit mutu na mutu asomba pe ba fiche parcellaire to babuku nango ezali soki bakoyi koloba ke basomba te seke bakonjo bateka yango bayibaka. Mais biso to somba mutu nyonso oyo aza na terrain bilanga na ye aza na fiche parcellaire na ye na buku na ye. En tout cas wana eza banungunungu inutile. Il faut précisément balandela makambo ordre soki baza na posa ya kosala ba projet na bango baya kopesa mutu na mutu mbongo ya valeur ya mabele na ye. C'est ça. Donc bali babenga na bino na mabele na bino po basa ba projet musu bakokokate ndenge bozoyoka c'est ouais ndenge tozoyoka soki kozala bongo loba nzambe ya bomo yaza te soki nzambe ya bomo yazali mutu nyonso akoya koluka kota bisimbi ya mabele bakolia ye bisimbi su banani bisimbi ya mabele na tata onda bona kingo biso nde bato toyebi ba principe ya tata onda yango tolobi ke soki baye na assistance bisimbi ya mabele ekolia bango po mabele za bakoko batala elembo 1964 ndenge salamaka soki bameki na mabele oyo ekosala mapeka abongo. Merci beaucoup. Vraiment, ba maman na biso nga na yebi na vanda na kindele awa ye Judith Puna ba salutation na yo Edwige ya Nadine ba salutation na bino louange vraiment to vanda awa de 2003 à 2009 nde na longwa ki na komiki na kina matete parce que papa za pasteur assez ba mitaki na paroisse matete na yebi ba maman na nga avuma na ya kokuta bango na 2003 balona ka bilanga to liaka kaka ana simandako na kindele na terrain ta puna to liaka na simandako babilanga ba mama na biso malgré na yo kuta ba ntema na ko munene ba bosaninga mabele o babanda kolona ya bakala siko lelo yo obimaki mabele eza ya yo obotola ba mama veuve baza awa batangisa bana kana na mabele o kande bazolona oyo muke ateki mama tembele na akofutela mwana frère na campus siko yo soko ye inconnu obotola bango mabele opo bakende wapi ata nzambe na lola kosepela nango te. So boza posa ba projet boye bosola ba mama to sepe to sa projet mo to pesa bino mbongo combien pour libérer place mais ata bongo soki boli bosa ba projet asko biso to lia bandundo ndeni po bandunda oyo bakenda kotekela batu ba matingomba monga fula bakotekela batu na commune bake rond-point ngaba ba étudiant lycée de Kimwenza batu nyoso baliaka awa balemba banga na kutana na basea mususu ya kindele na balemba na ba ma campagne ba oteka ndunda utaka na mabele o akinde siko so bobotoli bango po batu baliani po peuple congolais baliani bolobi batu batika kuluna batu basala misala batu bandi kolona après des années mabele o ba mama biso balona ka ba bokola biso ya ba mama ya se a ba ya ko ta offrande l'église na bilanga oyo sikoyo bakoma ba chômer ba mama veuve o ba ozambongo wapi. En tout cas eza pas vraiment boye ba buku mestre ya commune ya monga fula boye ba vraiment ndeni ya kolandela dossier o biso tozala bana mikie na kindele o de 2003 à 2009 na kita kindele na yebi mabele o ba mama o basala bilanga. Donc bobo to ba mama veuve mabele na bango te bobo to ba orphelin mabele na bango te ko sala vraiment bien te même na miso nzambe tozo mama na biso to mama zolo na ndunda nako na vanda pe na sala mwa bilanga nga malgré na kene matete kuna kaka mabeleza te bilanga moyela na bosana kudu na nde basala bilanga biso to vanda na bakindele oya Judith Puna yebi na simanda koloni mwa matembele na yo
après une semaine ebimi ozolia siko bino boya boto ba mama na biso Naomi lebo ya ziza nzongo ba bi boya boto so mama bele nono cobertos nono cobertos ba salutation na yo boya boto mabele bo ndenge nyeza vraiment kitoko te. Bonjour maman. Bonjour. Yo to ozoka to muni zolona to muni bambika eza olona mbika mbika ya mukengeri mudibu mudibudi abi woni mudibu mudibu o babenga biloko ya baluba c'est ça biso to benga mukengeri mukengedi siko ozolona onde ni mama la biso no ba graine nango to semence bobenga nango isambika zambika siko lero koti yango boyo tala yango kuna. Maman solo ni bongo après combien de semaines de robim ce qui na loni boyo sala 3 jours et bimi 3 jours ka ya pambe bimi mabela Congo ta aloni mukenge di 3 jours ya pamba et bimi si ba jeune bobenga et bimi si ba jeune après ce qui est bimi ozu fumer olandisi fime ngo botsara nini ba sela ngulu ba nya ngulu sala ka ba to somba graisse to sombi graisse to tie na nya soso na vitamine na mungu semestre to sala kande yango ba nya soso abozwa ngo pona mo ba ferme ça te to kena soma na kimwenzi na kimwenza après ce qui botie bongo ce qui to tie bongo sali kaka un mois pamba ikoli oteki yango. Est-ce que vous avez un mukala combien? Net mukala oyo. Ka 20 000. Mais 20 000 francs. Mais la moni maman la moni pe na bandunda na ba pointe toujours yango peza la ka bongo bien eza différent kolona mujibu na ndunda mais kana ko expliquer biso. Oyo otwikile net ndunda. Tango pikulo bongisi sika ozundundo oyo obando kutwikile ndenge nazo sala bozo otwikile nde ko longola kolongola zo mana te ndenge ozotsala ndenge nazo tia pembeni nde kolona ngwa après soki ekoli namoni pe ba mikala matembela après soki ekoli nde bobengi ba mama o bayaka kosomba bateka kokakola bakakoli mais ezala non ka prix ya $20 $10 20 000 francs pardon ndeti $10 neti ya munene okutia 30 000 $15 ya mukeboyo 20 000 mama siko ndenge osala bilanga na yo depuis nini no banda kosala bilanga ngai ngana banda bilanga oyo na 80 yango msala na salaka nazana bana 5 nazaka na bango 6 moko akufa papa zali papa naza veve vraiment eloko na uti koloba espace oyo ba veve ba orphelin bazo bénéficier nango depuis nga nazala pe na longwa na kenda matete 12 ans na matete siko na ma campagne toyebi ke ba mama na biso bazo bana ebele kindele ba otanga na ba campus wana pona ka mabele o siko bino boya ko botola bango mabele o papa boza pe na batute pourquoi bozo faire souffrir population boye vraiment tala mama na biso mama lobi naza veve tokokufa bokufa te nzamba otika bino te mama baoza mabele na bino te po esika tokolela exact po olelela bango mabele o yango bikaka na bana balingi bateka ngo okende koluka musala na compagnie nini bakozwa na ajo okomi nango bakonzi mbuko nde bango boko kotalela biso bamsu toza baveve toza na mibali te msala tolelaka yango pe tozotangisa bana na biso batika makambo wana idi wana batika biso baveve tolona. Vraiment merci beaucoup maman. Eza pasi pe mawa omoni vraiment ba mama ndenge ba lobi toza awa na monga fula vraiment monga fula kindele toyeko sola na ba mama na biso po toyoka ki ke balimba botola bango espace oyo balonela biso biloko toliaka ba légumes vraiment eza pasi pe mawa vraiment boyoki ba mama veve ndenge ba lobi bazotangisa bana tela ba matembele boye vraiment tala ba mama bazo po ebima boye ezwaka temps ko arroser ngo chaque fois quoi mai pasi donc so oza makasi te orosala te so poza na volonté te orosala te siko ba mama bazotangisa bana ba licencié baza ana kindele bata malonga baza ana kindele siko bino bokoya bobotola bango place oyo bomonte ke ata na miso nzambe za bien te so poza na posa boza ba besoin ba projet
na terrain oyo boye bosoli na bango so bopesa bango quelque chose bo libérer place mais so bo libérer ba okende do tondoli na so ba légumes te tolie zela mama zela na zongela yo mama zela mama olobi ata bapesi biso deja tomesa na mabele oyo tokende mabele nini opesi nga ataka mwa $500 wana osala yango nini nakolia ka pondu esili nga moto nakomitela ngana pe yango tofutelaka bandako biso tohala na bandako te toabaloko te tofuta mbongo bilanga vraiment eza pasi mpe mawa ezosala pasi tokende mpe toluka bamama mosusu toyoki bamama tozwa mpe bapapa restez branché. Merci beaucoup, Papa Doucouré immortel, mais maman Guigui Kisumba, maman Solange Mbouaki, papa Patrice Bakuba, Babi son excellence ministre Kodiambete Dominique, salutation à yo, salutation à maman Caro Diongo américaine valable de Boston, MKD Mundele Nadjobu, salutation à yo, Jérémy Mangé, ma babi Jérémy Mangé Mandé Makamba, salutation à Binonio so, yo pour ça la bilanga. Ngape na sala bilanga. Ngape na sala bilanga na somba pepa baninga yanga moko pe na tekaka. Bango bazala bambongo ebele, zamba na kisasa ezebele, bakoki ko somba bakangamika na oyo ka po banyoko la biso. Mama siko problème nini esali ke ba boto la bango bilanga. Est-ce que mabele o ezaka ba mama wana te ou bien ezaya bango balinka ba boto? Eza nango ka Congo ti. So oza na mbongo oza na force, ba mama lokwa baza na mwa faiblesse moko boy. Yango ne ba monela bango. Izande bongo siko balobini babotola bomba lona esubilanga te pona bino bato boza awa boko se retrouver isu koma bolona kasi pasi te pasi ezo bakisa malikolo ya pasi te tolia kawa tobika kawa totangisaka pe bana awa ezaka pasi likolo ya pasi eza bongo siko mamuko oyebisa bakonza mboka nini Fachi Beton président de la République azolanda bukumestre monga fula kolanda koyi koloba nini papa Fachi yo eza papa na biso yokela nano biso mawa na likambu oyo biso tozana eloko osala te tozana makasi te tozana état de faiblesse sambela biso likambu oyo ba tension esi emati ba maya ba chino ba otindika koto ya ba chino baza koto baza koto ba bongisa mai ba otindikela ka biso ya ko botola pe bazo botola biso tokosala nini papa tokokende wapi bokotia biso wapi kotela biso likambu oyo misala ezali te totangisa bana tolia kaka tokokende wapi mboka Kongo mboka biso nyonso akotela biso likambo. Merci beaucoup boyoki maman ndenga lobi tozui maman vraiment eza passe pe mawa bo s'abonner bo liker boza décider vraiment émission caméra ce qui tokotambola partout na République démocratique du Congo tokokende Congo central tokokende Kisangani tokokende partout pour mona ba réalité au peuple congolais bazo traverser na République démocratique du Congo papa lingo koto baksape bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombono nani? Kombono nga Sandra Musimpangi. Papa, lelo to moni terrain o bazo menacer ba maman na biso. O sala bilanga? Non, nga sala bilanga do. Menacer ba maman na biso. Sko yo ko olwakisani. Bon, nga na ko bakisa puisque bilanga eza bilanga mo ezo sunga biso, ezo battre ba mabote belé biso ta ba université, ba humanité grâce à bilanga oyo. Mais le mal ané eza ke ba ma ezo uta na période ya mbula saison de pluie ezo détruire ba bilanga mingi peut-être trop bazala souté bilanga bebaka donc ba chinois ba luka moyen ko canaliser mai na bango c'est ba tindika côté nini pour ce côté ba chinois baza niveau nini tozo comprendre ba chinois bazo travailler c'est là 7 oyo 7 km pour na érosion o esalamaki na 7 km oui merci maman mais ba tie sikoyo réservation d'eau eza quelque part na nani en train ngo eza boy bon tango ko ya boy merci. Bon, réservation de ça bon. Tant que ya koto yo, on que babilanga oyo ekoza souté. Donc tozo mona ngo apoto na ilanga. Mais na mbula ata mukala moko mibale miso to mona ngote. Oya pe na mbula to laksa bino comment espace Montréal eli balancer image espace o ndenge babilangeza belé to koya sko na mbula to laksa bino ndenge ni so mbula e beti ndenge babikala o ezala souté epanzana. Donc mikala oyo ndenge za awa esungaka biso mais eloko dérangera biso za mai kalamu etondaka tango etonde débordé mikala ezala sute baluka canalisation ya bien ya mai
de façon que bamama koto oyo batikala libre bazala équilibré toliama tembe toliama ndunda nde tomesana koliama. Merci beaucoup. Salutation à bana montikil nyon surtout. Ya Reki Pambu Horizon. Salutation à yo. Jikris Glody Baelona. Nono Kobertos. Jidi Tipuna. Mon grand frère Eric Bakayamba. Mon père le révérend Pasteur Bakayamba Bengete. Au fil Babi Lobinde Makambu. Ere mariage ma petite sœur chérie. Des pères et des mères. Babi Marti Bakayamba. Les qui a fongo linzela. Vraiment lobby. Esengoza makasi révérend Pasteur Bakayamba abandi kobali sababi Marti Bakayamba ma petite sœur chérie babi leki nanga des pères et des mères ma petite sœur biologique donc lobby vraiment ekoyinda dot ya Marti Bakayamba ere mariage nzambe alola azana bino vraiment nzamba batela yo mariage eza difficile eza pe na bonheur eza pe na malheur mais biso mingi ka nzambe lokwa yo bandi nzela ngo ya mariage vraiment na bwakelo ba fleur ebele vraiment na bwakelo ba fleur Marti Bakayamba nzambe amona yo na couple na bino na mobali na yo Emma vraiment nzambe apambola bino na bana ebele boza pe ba image ya mariage le 26 août vraiment merci beaucoup bo s'abonner bo liker boza la dessus babi toujours avec moi votre humble servante Shira Bakayamba de longues jambes a caméra ko circuler partout to ko tambola vraiment awa donc to ko tambola partout na République démocratique du Congo pour tout l'axabino ba difficulté ni peuple congolais azanango peut tout découvrir ba choses cachées ba milliers mo reculé et ça ba milliers mususu ba comme raté peuple congolais ba souffrir ba député na ba voter ba ya kana table élection bientôt 2023 Dès qu'on a bandé tour avant que vous voter, il faut au continuer dans la chambre na carte électeur na au sein de nos prières. Moli m'envoûtement. Au candidat mora ailleurs ka to voter ka sala ke loroté. To benganya au nom de Jésus-Christ. Hein? So sambeli bongo okende, au voter candidat oyo. Oh monaki a retravailler oh vraiment hasard vraiment la malam donc to voter bi voter merci beaucoup soki nzamba zongité to komona à la prochaine salutation à Montréal caméraman monteur Eli Malonda Naomi Lebo ya Désiré ya Ziza Ibra Wenge mes condoléances na yo petit Jean Kouta mon grand frère Godembia salutation na yo mon grand frère Dieu merci Kingoudi la babi Dieu merci Kingoudi la joyeux anniversaire à ma petite sœur Lydie Bakayamba babi Lydie Bakayamba lobby d'autres Marti Bakayamba Lydie Bakayamba pas au fêter anniversaire na vraiment biso na famille Bakayamba to bandi déjà fête na biso liko na on a bonzambe merci beaucoup bye bye.